Fidèles internautes, bonjour bana monde entier, bonjour ba diaspora, bonjour bandeko, bonjour ba maman, bonjour ba papa, bonjour ba maman, bonjour ba sérieux ngeli ngeli ba ndarabiso, ba tonton ngeli ngeli, bonjour communauté congolaise na France, partout dans le monde. Je suis toujours là, votre simple serviteur, Miguenyema, autre Madi, papa ngeli ngeli de la presse. Moutoua le rabino vérité na soux, le rabino vérité comme d'habitude. Votre humble serviteur, tous en à Paris, précisément à la gare de l'Est. Place de la vérité. Paris, tous en à Paris 10e, na canal Saint-Martin, na Simanabiso, canal Yangoyo, là où passent les bateaux. Simakuna, ils allaient place Ngana Kola, na avenue Claude Vellefort, 62. Awa na Sima, ils ont hôpital, hôpital Nabiso Yamunena, comme on l'a Kiminga. Donc, on est juste derrière là-bas où ils allaient parc et à Gare de l'Est, parc à Gare de l'Est, à deux pas c'est Château Rouge. Donc, on est vraiment dans le centre à Paris, à 500 mètres, tous en République. Donc, là où passent tous les manifestations. Donc, vraiment, tout le long, on a choisi avec Papa Ngeli Ngeli, tout ça, les labino émissions. En plein été, Maïpé Angoyo. Donc, tout va bien, tout ça bien. Aujourd'hui, les émissions Moko, très bien. Merci beaucoup. Papa Ngeli Ngeli, la parole c'est à toi. Merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute, bonjour à précision à place Toza. Et pas beaucoup là, Kouloutou, Hachama Voto. Oh, il y a Colline à Poto, dans expérience, il y a 4 coins à Poto. Bonjour, précision à place Toza. Merci na Batotou Banandarabiso. Merci na Evan Tumba. Grand prêtre na kati ya Anvex, Moutaleki na Anvex Azate, partenaire officiel ya émission Oyo, et puis parrain ya Maramutsu et Talimi Genyema. Evan Tumba, grand prêtre Moutaleki Azate, pire vieux, papa, tonton, je t'aime beaucoup mon vieux Evan Tumba. Aïbse nga pena aïbse okulutu achama voto. Evan Tumba zo bala bientôt là, na, si je me trompe pas, na 4 ou 3 mois. Aux invitations, on a mariage et Evan Tumba. Invitation plus bonus, il y a chambre hôtel, plus voiture, oh, autant on en Vex. Donc, ok, non, en Vex, na mariage, il y a Evan Tumba, aux invitation, précieuse pour l'invitation avec un air, bah, foutre dans la chambre, et puis voiture est disponible pour la couloute, achat ma photo, na mariage et Evan Tumba. Evan Tumba, bonjour, bonjour. Evan Tumba Zali. Jeune homme oyo akoli na poto toyebani bambula ebele ezali mpona baémission te Evan Tumba ezali soki olongwe Paris okei na Anvers okuta Evan Tumba okokuta nani leki ya Yula Bols voilà baza kuna Fredi Asungami Roi de Gaulle, Francis Roi de Gaulle banini wa bato akoyamba yo na Anvers. Donc on a penda kuna babingango Anvers na français ba flamand babingango Antwerpen. Voilà. Tozala na Anvers, na kozala na Anvers Evan Tumba mutaleki ote na Anvers na koya. Sur invitation na wana koya ata hotel ya la kité. Nanga na ya penza na vandi pe na feti pour ba 5h 6h pe na zui train nanga pe na zongi nanga Paris mais soko penga hotel eloko oyo ndeko na pesi baboya kate mais na remercier d'avance je serai sans faute na ozala kuna merci beaucoup. Tozala wana na Anvex na kulutu achama voto. Tozala bebe émission mususu na Anvex po to mekoyeba so Anvex netinga na mekoyeba Anvex to mekolakisa pe bino bato boyebi Anvex c'était Anvex ozala ne parce que bato belé bayo ka Anvex to ko décortiquer Anvex avec kulutu achama voto parce que ya ebika France te kulutu ebi Anvex ebi Suisse atamo bambo ke belé to kozala na Anvex to faire découvrir ba congolais ba na Kinshasa bato ba na Angola bato ba na Afrique du Sud pourquoi pas bato bazana ba Brazzaville pour faire découvrir bino Anvex c'est quoi avec des années ni ya bien ça en Anvex to kozala Anvex sona kalamingité na bokasi ya Evan Tumba grand prêtre na kata Anvex merci pour tout na ba invitation tout roya et na profiter na petit douve moyenne ya billet de star à billet de luxe douve moyenne merci pour tout Kelly Tsumbu OGF de Paris Big Tsumbu na kata Suisse merci aussi na Yves Mpela na kata Bondi merci pour tout merci na bandeko to ba soutenir biso maman Philbertine Samba. Moi aussi, il y a Docteur Samba Nakata Frère d'ici, Atika Rabisote. Merci maman, merci na Cyril Kina.
Fumu Kimbangu na ba conseil na ba soutien tout ça là pour na biso merci. Tout ça toujours reconnaissant vers yo Cyril qui na Fumu Kimbangu. Merci Kulutu Achama voto. Ça fait plus ou moins un mois to kutanité. Nzamba sungi to kutani to za déconfiné na Paris mais to za pe na sangwe ya matanga o to za na Paris awa ya mama na biso Lucia Zaza to kolobela ngo lo to kolobela matanga mama Lucia to zo lobela makambu ya maréchal Rive Nkono Spiritus maréchal Rive Nkono normalement faire ça la conférence de presse na Paris les 12 au il fallait aux années na Paris ayete to kolobela ngo et puis to me kolobela les solo ya balle de match ya Bill Adam Jibem Piana pe aussi bientôt les obima déjà photo ils ont annoncé arrivé album déjà tout le monde photo ya bidan dans maison ils ont les déjà na ba réseau yango ils ont quoi annoncé bientôt album ya Jibem Piana to lobby nango émission lelo to bana na maréchal Rive Nkono promesse soit promettre qui ba congolais ou promettre qui diaspora que akosala tom ya ndekunaye Nyakos à la première partie déjà il y a Torobeng chantier, il y a Torobeng chantier. Première partie déjà il y a constitution, il y a Tom, il y a Nyarkos, mais tout le monde déjà avancement et précieux années pour nous. Eh ouais, bonjour mes frères et sœurs. Wabino Molobeli, Oyoboye Biepe Akende Sango, le narrateur Achama Voto Pai Grande, Papa Chouege. Je suis le manager de mon pote, mon boss, un peu boss Tangai, naza manager naye donc naye wana pona kolobela likambo ya grand prêtre Rive Nkono le maréchal. Il fallait tout ça la conférence parce que je suis le manager, il faut que tout ça la conférence de presse c'était prévu le 12 pardon. Mais ma belle Koko et la Busso, ma voyée Koko et la Busso, et la grande dame qui nous soutenait, sœur Nabusso, donc moi à Paris à Tongo pour sœur Wanaza parmi sœur Oyo Baya jeune Awa Bakola Awa Nakati Mboko madame Lucia Sasa, Aouti Kotika Busso depuis le samedi, donc le maréchal Rive Nkono Otokomi Kobengaye. Notre boss, donc le king de Kimakuta, a lobby d'Angaï qui non annoncé que tu as arrêté tout. Jusqu'à l'enterrement, il y a sœur Nabiso, Ndenge à Koufi, Toko Sala, la conférence et ça la respecté Namowei, pour y pas qu'on faire partir, Nakati ya Osature, il y a le king de Kimakuta, donc il y a une conseillère, il y a le king de Kimakuta, Rive Nkono, le maréchal. Donc, et ça lui passe dans ma Mutuba. Je crois que dernier coup de fil, il y a maman avant Atika Biso, à solo là qui n'est pas Rive Nkono, nakati ya téléphone à Rive Nkono. Tango yoki singa na okipenda la voix de maman Lucia Sasa azolo bazo pesa neti moi ba conseil que voilà tozana yo toko supporter yo papa wemba kei Nyarkos akei kinkesera kei pona ngana zo mona neti tikali kaka yo voilà maloba maman Lucia tiki na kati ya micro atiki enfin na kati ya téléphone na ye un enregistrement quoi, enregistré qui heureusement qu'il y a l'habitude d'ailleurs le coup là mutumoko azana bénédiction nzambe atika la toujours na ba preuve. Namoni pe na vidéo maman Lucia salaki na maréchal Rive Nkono alobela ki maloba mo ezalaki vraiment bénédiction to roche lango bandeko ba yoka maloba maman Lucia Zaza o souhaita ki joyeux anniversaire na maréchal Rive Nkono ezaki maloba mo béni aloba ma bien Rive Nkono e mbotama elamu vie na ngai tala kaka yo lelo mukolo na yo une année depuis sepela na ngwende na yo tala kaka mutu asungisusu makambo ya bilamba bilamba solo toloba te eza nde yo une année de plus sepela mela lata na o bina nzambe abakiseli yo mbula moko lelo mokolo na yo papa sepela eleki na wasaleli yo tala ndeko na mwasi
asali yo video etala kaka yo moto motema malamu boye kochange te papa zalaka ndenge ozalaka na motema malamu na yo bon soki ezalaki awa na France tongai to ya biso nyonso mais ko eza na Suisse ya Fernanda aza kuna ya remplacer biso bon mbotama elamu bosepela bino nyonso to na famille mobimba nga Lucia Sasa na souhaite yo bisous bye ya souhaite ki ya bien kaka ndenge yo zoloba ouais omoni maréchal arrive kono tango nga na lobela makambo na ye bato be bamona neti naza fou te. J'ai côtoyé beaucoup de musiciens. Ma vie eleki kaka pembeni ya ba musiciens. Natika loza ba camarades te na vie nanga. So nazaki na deux camarades non musiciens. Eza boke shungule ki papa Wemba. Il est mort awa na Belgique na Gand. Aujourd'hui natika la na ami moko yebi Jose Mundele le vieux Gaulois. Jose Mundele le vieux Gaulois camarade à Kulutu Acha Mavoto to pesi mbote. Mais la plupart nga va toujours dans ba musiciens. Tala âge naza nango 60 d'années mais vie nangai na passion na ba musicien tala depuis ba vieux kia mwangana nazaki mwana mukeme nazaki na kia mwangana mateta nazaki na ba vieux soki vangu nazaki na ba vieux kantani boma nazaki na ba juna janana le premier mutale sanga lisangu boye pona na koma kubwaka chant nazalaki na dona mobeti le commandant dona mobeti bon nazalaki Bamundele Rigo Star to betangane orchestre moko c'est-à-dire vie nangai et pasaka na ba musicien Rigo Star surtout ni yejo sa émission Acha Mavoto so oh to betangane orchestre bangambo et pas ya Billy Matumuna édition Bibi ozo comprendre c'est-à-dire ma vie je suis passé que avec le musicien ti génération ya lelo nazaka na ba musicien alors tant à soutenir Rive Kono et ça le quoi ba moninga netike je suis un fou mais yé muta yebi ba musicien koleka biso ndena ko ke no soutenir oh Rive Kono azali spirit ndenge uti ko benga ye soki oki spirit ndingo ba spirituel et loko uti na molimo nzambe atindeli mo santu ke mutu wana acha soutenir ye. Il a l'avenir dans la musique congolaise. D'abord, pour Nayebisayo, pour Nayebisabandeko, on va comprendre qui est Rive Kono. Rive Kono déjà en 82, après sorti à Matebu, Yembuta Sala Banzembo, Grifale Loyo, Yoji Amamoto, Atanga ba Grif, Yango Tolataka Yango. Et Ngam Nazalaki na poto. Na yebi Rive Kono bayaka na ndekone Pacha tozo ba déjà no batamba ba yeli biso makamba ba mituka Porsche ali boso biso to mona wezaki Rive Kono sapato asende eza Rive Kono tokoya na violence ya mabele ezaki Rive Kono après toujours comme ça toujours na aza spiritu a préféré qu'il na musique musique ya mindele quoi vous comprenez ake na musique à mindele a sali ba album a sali a cartonné kuna et du coup alobi non le ko là ba ya misato ba ke ngana ko remplacer bango c'est pour s'il est revenu et aponinga lobi yaka koza manager nangai. Na comme manager je suis payé pour ça et les affaires ça marche trop bien. Moutako sauté, Rive déjà des singles. Et ça n'a marché et ça marche très bien. Donc tu comprends on a internaute Rive Kono maréchal Rive Kono a stoppé l'activité pour na liwa ya maman Lucia Sasa. Oui. Après enterrement Lucia Sasa, ndenge tozo ba programme sous. Tozo na kopé sabino programme parce que je suis le manager. On peut savoir nos programmes. Ndengeni école capot, toujours continuer l'album dans nos pays la quitter. Bon, il faut passer à la conférence de presse. Soit après conférence de presse, on peut savoir le sous programme il y a qu'on continue l'album. Donc programme est en moulaï. Mais pour l'instant, totalement makambo ya nani ya liwa ya Sir Lucia Sasa. Et après on verra. Et puis makambo ya mausolée déjà ba misali se bandaki nango
mozole tozoya nga lingai to silisa na émission na partie ya Losia zaza na suka mais lokola kulutu acha mavoto to bani de na Losia to avancer to tuna ba question to profiter to tuna ba question ezo concerner ndeko na biso o to tika biso mama na biso sœur na biso ndeko na biso mama Losia zaza o aza moko ya ba mama ya minene ya mboka Paris aza moko ya ba femme d'affaires ye aozotika biso na kombo ya mama Losia zaza aza moko ya ba donatrice tokoloba mpona musique congolaise apesi trop mpona musique na biso avancé tosala témoignage to expliquer biso soki témoignage te mais ko expliquer biso kulutu acha movoto Losia azalaki nani epa ya papa Wemba soit azalaki amoureux ya musique générale amoureux ya bonne musique toyebi bien mais na toyebi ke mutu na mutu kozala amoureux ya bonne musique moza toujours na mayo na yo oyo bandolata okozala osokolaka bien na Kofi osokolaka bien na Jibe osokolaka bien na Fali na Ferré na Héritier na Fabrigas na Robino Mundibu mais toujours ozala na mayo na yo moko oyo olingaka mingi soit pesi oyo ezala lokola siège na yo oyo nga na remarqué onire Losia azalaki na place moko na vivre la musique mais ko expliquer biso na ba internaute wala na biso c'est moment. Ouais. Na koki ko expliquer bino parce que azali petite na ngai oyo aye vivre la musique na misu na ngai Losia aye vivre la musique na potote. Losia zaza azali mwana ya Matete. Si je me trompe pas, azali mwana ya quartier azak mwana ya quartier moko ezaka na kati ya Matete wana kombo ezokimanga ye koya kaka. Bon, abandai koya vivre la musique à jeune, hein? Quand ba jeune fille ba ezakoya bazaki na ba groupe na ba bébé amboule ba bébé mbo la défense bébé mbo auto kufa pe kalate kana corona oyo tozuli ba bébé amboule pe akufa tozui nani sœur na moko peza ya famille kombo kiminga bala na Kinshasa ezaki ma groupe ba Matete bazakoya vivre la musique wana bazoya mingi pe bakufa mingi bakufa bon bazoya concert wana bazaki bango ebele ba jeune fille balinga mouvement mo na tongo beaucoup la pesi ba mbongo ya transport abisu lutumba teke pesa ba petite nga wana ba utaka Matete mbongo ya transport ba pesi bango bazaki mo groupe na bango wana donc ba kombo ekima sikoyo bazaki kolanda viva borti ndenge pe baye poto azaki toujours na viva akuti ba mère Malou akuti ba mère Rêvé akuti ba sœur bazaki awa yazaki lokwa moi petite na bango ale akuti baona kati ya mouvement akuti baona kati ya mouvement ale bakoti na kati ya mouvement. Ok, merci. Bakoti mwana nga bakoti na kati ya mouvement pe atikalaki mutu a vivre la musique toujours donc aza mutu ya vivre la musique donc vraiment azali mutu ya vivre la musique et puis azali contribuable na kati ya vivre la musique ozo comprendre bato mususu bazaki komila kisate mais mère Malou azaki lokwa motivatrice donc ta ko motiver bango bango tu baza ko respecter mère Malou parce que azaki lene na bango so tam ça mouvement bezo senga boy ba hotel ezo senga boy pa mission allez bango ba tia ba enveloppe na bango ba pesi mère Malou a commission ngwe pa lenkuru donc voilà bon voilà donc liwana azaki contribuer na vivre la musique ndo tsoloba organisation nini obino bana vivre la musique bozo sala pona matanga na ye ninga otutika biso vivre kufa te papa yomba kufa mais vivre kufa te no te sabino toujours président Chikito Mushashino a envie orchestre a envie ba n'habite ba organisation muso a envie sauf que grand prêtre mo watika biso ba amna epé manaki même ça. Oui, normalement il fallait Chikito le président de Vive la Musique à s'occuper d'un dossier oyo pour la organisation mais lokola ngai yazali lokwa mo adjoint ngai côté ya Kimakuta bon to dépêcher pour na ndenge ba boulot ya nani ya mausolée bandaki ye a représenté bisokuna et puis il faut akutana pena ministre ya culture et art pour na makambo etali mausolée wana voilà donc azano nakini pour l'instant qui représenter biso bon aza
sous couvert nani Kimakuta, donc Kimakuta mutu a chargé à Kedekuna pour la ligne qui juste na inauguration quoi. Bon yepe accueilli bon sikoyo mutu azana no en tête à makambo eza Jean-Paul Ngambe na Mathieu Kazanga. Na utomona batindelinga message wake pour l'instant nanu eloko mo salamité mais matanga ezo salama toujours na Noisy Sec va changer place donc eza wana nanu. Mais pour na bino batu arrive nkono to staff arrive nkono auto exception na débit qu'elle aussi azazaza qui moto a soutenir bino a motiver bino encourager bino et puis alinga ki musique ya maréchal arrive nkono bino staff arrive nkono bokani sinini pour na ko kenegotika ndiko na biso na honneur. Oui, oyebi qui arrive nkono avant na Suisse. Biga Ntsumbu avant na Suisse. Porte-parole na bango ya biso pardon avant na Suisse. Mobile mande Fapeme avant na Suisse. Donc kunande pai ba vandi bazo solola ezaka likambo mwa lokotro te mwa contribution na bango bakoya na enveloppe na bango bakopesa ngo pona eko servir pe makambo ya kopanza ba matanga et tout. Donc ils sont mieux préparés pour ça. Donc bato monango suscité donc voilà, tout va se passer et pas y arriver qu'on tout ça au nord. Les groupes moi constitué na ba intellectuel et puis na bato bana ba moyen. C'est-à-dire makamani ya faux débat quoi. Donc contribution que za makasi. To le kiona merci to le kiona ma kulutu achama voto. To moni le lobo na première partie ya Tom ya Nyarkos ba te beli ba pesa ibino chance ba te beli ba ndimagite ba te beli ba lobaki maréchal arrive ko na beta masolo oyo ko sala maté mais le trouver na première partie ya Tom ya Kester pour na bato ba ndimagite okolo bena bangoni. Mais le maréchal arrive kono alias le king de Kimakuta yebisa kinga biacha toza ba intellectuel tout landa bato wana te les chiens aboient la caravane passe. Nazongeli phrase les chiens aboient et la caravane passe omoni mai ezo tiola ezo leka ozo comprendre makambo biso tozoloba mai eza na tina nango te eyebi epa yango ezokende ndenge ezokule wana eyebi epa yango ezokende soki elandi bamabango bazobwaka ekokende te obando tourne kaka mais lokola ane oyo ata obwaki libango mai ekontinue oke nango okomprendre yango sikoyo donc biso tokolanda bango te tokokipe bango te makambo liboso salami déjà totie sikoyo azola la place à bien par rapport ndenge azalaki liboso baninga na yo bazali koba te boye na boye basala rien sikoyo yo kopesa kolakisa ba image bitala kamana mino place azolala dans le nakati ya respect topesi respect topesi respect pe famille na ye sepeli. Et non seulement respect, on a fait aussi des cadeaux à toute la famille. Famille Nyarkos, baza ko sepela chikoy. Baza ne lokomote tango ya inauguration. Baumbu bakoya eza clan Baumbu bakolo Kishasa. Clan ya Nyarkos. Famille Mombele. Na bato Mombele bakoya bateke bakoya pona kopesa lokumu na mutasali nani mozole wana c'est-à-dire rive kono bakopesa iki mokonzi oyo bato wana baloba biloba bakopesa na bango te po bango basali eloko te et puis ndenge ezali wana omoni mozole ekocréer baemploi vous comprenez bato babanda koya kotalaka le véritable pape de la SAP Servos Nyarkos. Yemo alobaki Servos Nyarkos, le beau gars qui vit dans Paris. Mais le là Tikabiso, apone la ici kana na mabele na ye, na Kinshasa mboka na ye, azakuna poaza prince. Umoni? Koko ngalie ma et tout, yaza descenda bato wana. Donc akundami na mabele na ye. Bon. Et comme sikoyo bana braza bana kini bana mayo baza ba state bani baba doya kotala ka mozole
Et qu'on attend moi 6 personnes, bah je boulot, il y a qu'on guide, bah ninga, talaboye, bah koti bah tali, bah zoni sope bah na moli moi malam bato bah zo guide bino possible sur mon enveloppe. On peut pas créer bah emploi. Tout ça c'est rive kono na likanisinaye asola na nyarkos. Et belé bah boyaki. Mais eloka liboso asise ba mayele, ba moni nyarkos yemo kazoloba. Soki au komi na Suisse. Au comme pas arrivé, c'est qu'on commence qui suicide. Au bas sur la bango mi balé, nanga na yo to yebite. Moi j'étais ici à Paris, yo zaki no mwana basola ki na likanisho zaka ya kubomba ba archive et comme ça ngai azama yele belé et loko basala ngo depuis 83 le loi yo ko bisa ngona 2021 et le kelinga archive penga ke nyarkos azoba so taliba tu balobaka mutazata na archive moi nyarkos azate même photo ya pamba bazana ngote mais yi azana ba photo belé ya yena nyarkos ya yena papa wemba passage ya papa wemba na Suisse na ba legal na tango papa wemba kedo signer premier contrat na ye ya World Music et tout donc azana ba archive news ta la preuve liwa ya ser na ngai Lucia sasa yaza na dernière maloba oya Lucia azoloba pe azoloba boye na vidéo azoloba donc bandiko bolingo toza contre mututi oya linga ko rejoindre biso aye na ye parce que rive kono na groupe qui makuta avenir ezali peut-être na lobité que boto la vive à place mais et cause un y a ba orchestre oyo ko continuer après départ ya papa wemba King Kester na Nyarkos et cause peut-être ko accompagner les missionnaires pour aller à Bisanze monaye mais alingi groupe qui m'a coûté accompagner et ko accompagner alors ça sert à rien. Tout ça, la polémique à tout moment, la matata, la discussion, parce que les musiciens se pélater, les bango va profiter na kimakuta na groupe wana. Mais ceux qui bateau va non musiciens va tirer makelele, donc makelele moi zangitina quoi. Ah mais oui, ambassadeur de la presse Nixon, balobina lobini rive kono, mbali oyoti. Masolo to betaki balobaki zaki rêve lelo comme réalité. Alors bana poto ezaki makambo ya rêve te nini te réalité yango to moni awa. Alors awa ekozala mama na mausolée à Trevor Nyarkos et salami na yemei ponyo epesami na yemei rive kono. Rive kono. Merci. Basaper nyoso bandimio oye salami nane salamate après 26 ans ya liwa ya Nyarkos mukaravia yonde osali makambo minene tozalaki ya ba autorité minene ba président Chimbalaki représentant valable de Mushashino Shikito azalaki na miso ya Yemei Nixon l'ambassadeur de la presse tozalaki awa donc mbali oyo bien habillé di rive kono yonde balobi maître Chamon masolo balobi bakosela ke lamba makam lokuta te papa wemba lobaka botikate acha mon vote on appelle sur bambote siko zali président Bigasumbu mbali oyo balobi confirmer masolo esili rive kono mokonzi l'ambassadeur yonde de Kimakuta kitoko merci muto ne na utikoloba tout à l'heure azande kona yote mais osali makambo vraiment ya on a reçu un master au bazar à Paris partout dans le monde entier na Suède wapi tous à la nasimaya ndeko na biso oyo na eloko ya sali pona Trevor Nyarkos. Merci beaucoup, Président Shikito Mushashino, en direct de Kin. Je pense que tu t'es déplacé juste pour un événement Oyo. Message à Souka pour les Congolais, comment ils peuvent accueillir l'idée à Boye. L'idée à Boye, ils sont vraiment bienvenus. Et là, quand on a un kaka, évitons les problèmes, les polémiques, et les gens tina. Na uta ekoloba tout à l'heure. Papa Wemba, aza mutu aza mutema munene. Bafinga est trop, même na Paris, même na Kinawa. Bafinga est trop. Mais batu o ya finga alimbisa bango. Tala lelo Trevor Nyarkos. Lelo yo, soka dagi bien te na batu. Toneto soka boni.
Président Chikito Mushashino, ça va être un plaisir. Le monde a caché pour 2 secondes car Bamona Keza est vraiment le président Chikito Mushashino. Ouais, Ngaywana, Mangoko Tobayaya, toujours ensemble. Na ba camarade na biso nyonso lelo mutu asalinga sous plaisir makasi ezali conseiller à président de la République Fatou Beton conseiller na Chim tour du monde yaki moi na Suisse et pas comme à Paris a comme président IDPS kuna et ça linga plaisir lelo ala na biso ah il a kisi penda ke bolingwango ezo kende ezo ponanzela te partout tozo leka bolingwango efezala ça gérera ki na oyebisa bino bandeko na biso o bozala ki na bango ensemble. Au en tout cas, de soutenir Rive Kono, le maréchal Rive Kono, le nouveau pape de la religion qui t'aime. Merci beaucoup, Veis. En tout cas, on a remercié trop le président Chikito Mushashino, Jean-Louis Vangantama, le playboy de Paris, Abdoul Mampangou, Pati Mengani. Merci beaucoup. 1 minute car rapidement. Ouais, le Lotalara degré, Rive Kono. Ah, grand-père, aux amis Sigma B, yon a bien 11. Pap, t'as degré ma cambosali. Tu es sagi bango or boya. 10 ans de prison sans manger, sans boire. T'as degré. Bambo on a ma bomba on a ba chaussette. T'as degré les lo. Yombo on a reçu ma tête de palais, mais on aurait grand prêtre Niakos. Degré, t'as degré. Bah tu vas aussi par-ci par-là, bah président Chikito Mushashino. Tobo sanité, maître Chamon na bo sanité, Elisabeth et Papena. Washington et Gucci. Mandefa Pembe la Suisse. Mandefa Pembe la Suisse. Merci beaucoup. Rive Kono, icône, vieux, aux amis Sig Eleven. Merci beaucoup. Acha mon voto. Mausolée au Bobé de la cité. Est-ce que Erosala Mausolée ou Erosala pas artiste professionnel? To Erosala Mausolée ou Msou Moutouma bricolé. Ils ont la capacité à Valère Yanyarkos parce que tout le monde a mausolée au bassin de Konabiso, à Tikabiso, Papa Nabiso, King Kester, ils ont la valeur n'a été au bassin de Bandundu. Au beau, c'est la Nyarkos, c'est un artiste au hasard mérité, tout artiste au hasard du domaine, il y a ça là-bas, mausolée. Non, awa, ngai namona kiyango, Rive Kono. Alias le maréchal a tenu la maquette. Donc architecte Oyasali mausolée wana azali mundele aza mutumundute aza Suisse. Donc il a contacté qui est alors on a besoin aussi langai miniature il y a mausolée parce que Gombe il n'y a pas assez d'espace. Donc, basali en miniature, mais maman a mausolée. Ils ont au bricolage, au besoin qui architecte, il y a qui chasse à architecte, il y a mundele, il y a pessi, il y a béton, banini, mais ils ont en miniature, ça dit peut-être 6 mètres carrés, tu vois. Donc, ils n'ont pas plus que ça. Parce que Gombe, tombe, ça, on a pembeni, tombe, ningate. Tant le maréchal arrive qu'on a loi qui va déplacer, pas que nous ça mausolée, attend et pas kunda papa Wembakuna, famille Boyaki, et on va saler la kakawana. Alors, donc les alliés et qu'on allons en miniature, c'est-à-dire et loko ya kitoko mais en miniature, ya loko la lelo qu'est-ce à Tongaka Maison Blanche. Les équipes véritable Maison Blanche, oh ya pas président États-Unis Vandame. C'est à ça qui miniature d'ango. Mais ce côté il y a des salons ovales kakaneti où il y a États-Unis. Donc bakosa lango parce que architecte a sali nani kroki wana aza mundele akosa n'importe quoi te. A sali ango selon ba norme ya bande basali la kango ya basa mosole. Voilà, merci. Mais Kouloutou acha mon voto ne topisa ibot na début émission ba déconfiné. Na minute oyo ba salle ba concert ba fête ba showcase maramutu ezo fongwama tozaki na bino na rendez-vous pour la conférence de presse ils a roupé pour prolonger en même temps bozo prolonger en même temps mikolope zo kende to yeba na confinement oyo ba fanatique ya Rive Kono to ba mourir à bonne musique base la bino na salle nini o bokoya bolakisa biso musique na bino
au boya bolaksa fanatique na bino spectacle to musique. Est-ce que vous préparez pas événement, vous préparez concert pour nous présenter ba bonne musique na bino? Non, concert pas pour l'instant. Non, on a son envie concert na aussi. Après enterrement, il y a sœur Lucia Sassa. Tout au démarrer, c'est-à-dire nous allons commencer par conférence de presse. Après, toujours du studio. Dans le studio, tu reçois 3 zembo. Plus les 2 premiers, ça lit 5 zembo. Mais, tu as une invitation. Rive Kono, tu as une invitation. Tu as invité à Zoyemba par-ci, par-là, et tout. Tu as un voyage où des aïbélés. Vous comprenez? Akende kubeta babengi yawa abeti babengi yawa abeti babengi jusqu'à album soki sili tout ça la descente forcé moko na Luanda et après Luanda po yaza na supermarché hein azo fungola bigantsumbu pe azo fungola boîte na ye dunga pe na su manager pe na boîte ya bigantsumbu. Donc le kawana après wanande toke nani kokata ruban ya mozole na Kinshasa et koza délégation mnene ezaka ngai na yena bigansu te on est nombreux to kozala wana na Luanda bake bango bakokende inauguration ya mozole. Je sais pas si je vais les accompagner ou pas, mais peut-être na kotika na Luanda, peut-être na koke pe na bango, mais bango bakokende parce que ministre de la culture et art à sa contacta qui Rive Kono par téléphone en vie vraiment naza fier na yo na eloko yo sali eloko il fallait des gouvernements sala mais yo individu ou la bonne volonté na yo sali, alors je suis de tout cœur avec toi, je vais t'accompagner na ba de makamnyusu. Donc l'état continue sur likamwango quoi. Voilà. Voilà, merci Kulutu Acha. Tokomo chité vers la fin de l'émission. La promettais de te la balle de match. Il y a une JB Mpiana. La photo, il y a JB Zo annoncé bientôt arriver album nae. Message to Nino Kolo Wapona bientôt l'arrivée à balle de match. Quand on dit JB Mpiana, on dit Acha mon vote. Margué Bilobela Batamokili, mais il est toujours mon petit. Je suis le cofondateur des groupes BCBJ. Parce que Nazaki Moutou, Oya Hésita quitté. La première personne qui a dit même non à Papa Wemba qui a accompagné JB, c'était moi. Nakende qui na JB tango kaka dislocation salami. Parce que ton dislocation salama, à vrai dire, moi j'étais là. Et Zaki na Sun City. Jour, je me rappelle que Tola t'a coupé, Banini, il y avait Saddam, il y avait PDG Telo Zemanga. Moi j'étais là, tant que Saddam Azo Solana, na Mukulu, Papa Chéri, Abengi, ingénieur Boula, Abengi, Bao, Bakozana JB, Bango tout Bandimaki. Et moi j'étais là, Nandima peut kokenenaye. Et travailler poto, tout yaki à peu près Nzela Moko. Tenga yaki avant, tant maréchal tambolinga pe na bateau, batambola ki na tamboli na ye. Quelque temps après, je crois, 1 mois ou 2 mois, bango ba ye koya. Alors, nazaki na ye, partout nazaki na ye. Boyo kape ba album banini, ti na Bercy nazaki na ye. Voilà, donc, et vous avez sengonangai, ceux qui balle de match, et je serai là même pour Nassale Lango émission. Eza eloko nangai, Papa Chéri c'est moi. Donc il y a aussi des bateaux et même dans le voyage. Dans le avion, dans la Suède, quelque part, est-ce qu'on parle de match à donner le temps au temps. Et en Angola, on dit en Namibie, tout nanga.
bamona ngai na mukulu na ba Bercy bayoka banzembo et tout na bakate donner le temps bon lokola nzambe baloba likambo ya na tango na yango bandeke yoso ba pigeon bapumbwa nzela moko te bandeke pe bapumbwa nzela moko te so bambili banga mutu bango abimisaki ekomi tour na ye donc ngai personnellement na bafani nyonso ya BCBG toza na esengo et puis bato balinga bonne musique ba soutenir album wana vraiment peut permettre ye à décoller na ndenge ya force quoi donc nga na souhaiter penda le bienvenu na album wana ekota na marché et cartonné pe pour na ba mission JB na JB ba banda lisusu ba voyage en Europe et ça la bien. Kulutu acha mo voto ba dernière question na biso. Kofi Olomide abongisaki na mwana na ye musicalement parlant. Fali pour ba bongisaki ba sepelaki Kofi na Fali ba bongisi ba omi ko kutana ba omi ko bengana. Vraiment ça a plaisir et surtout na ba fanatique ya quartier latin. O banda o sepela na guerre ezalaki te to o banda o sepela na guerre d'esprit ezaki entre Fali na Kofi te tant ba monaki ba komi ko kutana ko bengana Kofi azolo ba malamu ya Fali na ba émission Fali pe les mêmes choses et ça qui batou bien ba mourir à bonne musique ya quartier latin surtout même ba congolais ba diaspora ba tebeli ba sepela ki mais et ça pas même un to moni le loto sur la boye retour eza makasi entre Kofi na Fali et Simba ils sous-souté on irait et Simba rappelle sous-souté on sait jamais do lobité et tant que doyen mamour était ba mission fa ina musicien et pression gros années tinini yo oyeba ke comme bongo to eza normal ba benda na bazonga la bo ngai na yebaki ke suka ndenge wana parce que na moni bato moko ndenge na mokili lokwa ba musicien congolais te baza na monde à part na ya wana loba ke monde na bango eza monde à part et un univers bonko impitoyable na comprendre ka phénomène wana te jamais okomona ke bavandi nye bazuku to retard par rapport na ba musique ya bikolo mususu musique ya Congo kita bango bazokosa bato musique eza musique ya Congo eza sur impact te jamais yo kesi soki ba lelo ba Nigérien bazobeta bato ya pas congolais non bato ke de côté qui ba okesa Nigérien zobeta pourquoi bana wana bazwaka musique ya Congo ba bongo le onde kester alobaki bato même musique ya Nigeria eza baliangando baye kovana kolukanzela poto baye kovana na Nigeria to baye kovana na Lagos babadi koyemba banzembo na tongo moi j'étais là-bas na kenena na mabokilo nanga na Lagos na kuta baliangando bazoyemba ozomona ba Nigérien bana na bango babimi bazotala bawe babaza iko wa ba guitare ezobeta na pesi président Bobo na Lagos bambote bileso ozaka na Lagos na pesi pe bana balianga ndo bambote soki bino tu bozana Londres po bino mingi bokota ne Londres bato basali musique wana lelo je suis le premier à le dire que balianga ndo nde bato asala musique wana ya bato a Lagos po bana wana bazaki bana mike bazoyoka ndenge balianga ndo bazoyemba balianga ndo batika musique ya Congo na kati ya Lagos balianga ndo bato batika musique ya Congo na kati ya Lagos bana wana lokola bazaki na makila ya musique bawandi ko zwa mwa biloko bazaki koyoka po ezaki wana epa ya na Tokumbo Street epa ya Momi bana mai na tongo so balamuki bazoyemba bazobeta ba guitare donc bato ya balabala wana na bato azouta mwa musika na batafa baleo bazoya wana ozomona na bajankara bazoya komona ndenge bana mboka bazoyemba bazobuka loketo ozokomprendre yango nde bana wana bayokaki musique wana musique oyo uti na Nigeria eza musique ya Congo ya ba Congolais sikoyo musique wana esali nini tango bango balianga ndo bamati bakena opoto bana wana batikali na bason wana na bamaloba wana babandi kosala musique kaka a partir ya musique oyo balianga ndo batikaki bato asali musique ya ba Nigeria eza balianga ndo na yo eba indeni ke Kofi na Fali suka mabe yo kana yebisa yo
soki lelo yo musique na biso ekiti ezali bandeko na biso ba musicien congolais motema mabe ye moko Koffi aloba na mona bato motema mabe lokola ba congolais te nga na bakisi lelo na mona bato motema mabe lokola musicien congolais te. Ozo comprendre balingani te balingi bato te balingi mutu il faut y en a quelque chose il faut intérêt na ye ezala alingi te bakumisa muninga so akumisi muninga esali motema mabe. Ozo comprendre omoni lelo bakomi ko reconnaître valeur ya Papa Wemba po akufi nazaki kozana Papa Wemba tongo midi po kalobelanga ka mwa voto amani mukolo ngana kokufa mukolo na te kokufa taba mukolo cha zolo na ngali kolo nde bakoyeba ke nazalaka star lelo yo namoni mutu to azoleka Papa Wemba. Je regrette l'absence de Papa Wemba, je regrette l'absence. Etikali histoire na bango kaka ba regret wana ya ko regretter mais tango Papa Wemba azalaki ba manka ye respect uzomona alors que mutu anazaki lokwa molakisi nzela na bango maître d'école ayemba kutu je suis le maître d'école mais bango ba memaye lokola ennemi juré na bango. Mais Jibé quand même du Papa Wemba en vie, Jibé respecté. Tine a Koufi les seuls musiciens congolais Jibé et Zara Jibé piana a Yemele Nanzembu, Emile Papa Wemba Nzembu, bangonye sauté VH. Na utaki ko sala émission moko oyo na lobela ki makambo ya Jibé piana. Papa Wemba avait choisi les siens. Ye moko muta lobaki pendaki Jibé piana. Atako bato bakokanaka na elobelien c'est-à-dire il faisait allusion à lui-même Papa Wemba, c'est-à-dire il savait pertinemment que c'est Jibé Piana Mutoza remplaçant valable na ye. Vous comprenez na jeune génération, c'est-à-dire 4e école de la musique d'où Jibé Piana fait partie mutayembi na Papa Wemba mingi za ye asuki wana te lokola zaki musicien sapeur atali Adolphe Tabi. Les grands sapeurs Nabiso Yewan Adolphe. Il n'y a que 2 musiciens au Papa Wemba à Tika Bango qui batouent. Au comment la carrière de Jibé Piana est décollée. Ndenge a mis album. Peut-être il sera même les remplaçants valables à Papa Wemba dans les jours à venir. Mais promets anini oh ça Koffi na fali bayokana te parce que bayokana qui un peu de temps vraiment pouf promets anini oh donc de l'autre biso to retenir nini à chaque vote jalousie c'est tout entre bon balé ba jalousie oso mona wapi petit na ya lobi comme nga le king yo mto bimisa ye yo lobi te ye le king ngana comme double king mais wana makamni wana fali azo problème na inosbi yo papa ya fali ozo kotele inosbi ozo kumisa na ndeni ou bien ozala naître ou bien obenga mwana na ofali opesa conseil te tika eloko yo bandi ko kumisa oyo obandi ko kende ko sala ba featuring na ba oyo Koffi n'a plus besoin de ces histoires et ba histoire ya kaka de ça ba featuring na ba pichone ko apporter ni Koffi a au moins 24 ou bien 25 albums. Koffi azali porte-étendard de la musique congolaise, n'attend Papa Wemba Koufi. C'est lui le remplaçant valable. Il n'a pas besoin de tout ça. Il manque de conseillers. Ozomona, il manque de conseillers. Pas Moutoulokwanga. Si on a un conseiller, Koffi Tobe Banata 10 000 fois pour nous permettre de me souster. Et puis nous permettre à sa émission de souster. Ozomona. Mais, Batoise pas Koffi, Babanga Koffi. Koffi, et même les journalistes, Babanga Koffi. Il fallait un journaliste. Pour la bande à na Rambo, master, et l'eau est bien té. Tika. Vous comprenez? Ngana ko applaudir jamais. Fallait à moi na outil d'école na ye. Yé moko mutazoa fali. Yé moko mutaforma fali. Quand tu vois Fali, ses agissements, son caractère, c'est Koffi Olomide Mobimba. Vous comprenez? Mais ce qui Koffi a commis kosala neti komisa to mususu est-ce que mwana na ko sepela yo zo tambola na mwana na yo omoni mwana mutu usazo leka mwana na kitoko mwana o papa na ngai akomi kokumisa ba beauté ya bana mususu mais ye mutu abota ngai akosepela te na iloko wana
nga na pesa Kofi applaudissement ta mon côté ozomona ye moko muto baki ba congolais baza mitema mabe nga na bakisi ba musicien congolais pe baza mitema mabe ye moko on commence par Kofi ozo comprendre na moi ba polémique ezole kebelebe kombo na ezozanga te na kati pourquoi na âge ya zanangwa 65 ans il devrait être un exemplaire Kofi azali muto amona na kapepa pamba te hein à cause na ndenge azaki na mofleri na ye studio neza na kati makambo to za na kati bilamba na ya benda ko kaka na internet atali atindi numéro ya carte na ye bazwi bilamba batindeli ye ya za suna tina tayaka akeko filmer bilamba ba filmer azo soma bilamba on est la nouvelle génération. Moi aussi j'achète des habits, regarde je suis bien habillé na kota ka ba boutique ba yebinga kutu na kombona na ba carte tango Kofi azaki na 40 yoji carte ya yoji à réduction à 40%. Ngape na zaki na carte wana. Je l'accompagne même dans la boutique d'habillement. Il y a aussi des choses ceux qui biso lelo mikolo to ko mikolo to tikali ko beta tablette musique congolaise et koza balayer parce que bango tu ba mité amabe zwa nyoka longo motema mabe zwa verkis ki amongana motema mabe zwa Kofi Olomide motema mabe zwa ba yaya nyonso wana mitema mabe balingi ko aider ba petit na bango ba progresser te balingi makambo esu e banda makambo ne banana ba lwambo na ba tabule ko boma ba orchestre ba bomi sosoliso ba bomi tuzaina ba bomi zembe balingi te orchestre moko esala succès yango pe ba Kofi Olomide bazolanda ngo omoni tuninga question yo na lobi yango avant peut-être na kufa so ba yinanga ba yinanga je m'en fous mais au moins na lobi vérité oyoke il faut ba luka ba changer nga na ko préférer ba zata binemi alibela comme ça ba petit ba ko komisa la ba moko ozo comprendre yo na faire guerre yo na kingandi guerre ba nyoka longo ba eda Kofi na carrière na ye il fallait azana bango bien reconnaissance poko ba créer le monde yena ba nyoka longo bazana ba mbwana nyao tango ba zo accompagner Kofi est-ce que azao pesa mbongo azaki na mbongo te bazo aider gratuitement ba likinga ba aider gratuitement ba dindo yogo ba yemba nzembo l'étoile du nord apesa yogo rien parce que azaki ba Kester ba aider tout le monde l'a aidé gratuitement ou soit ezaki na habité soit azaki ko ba bo yozo nzembo yemba juna jana na son ami intime accompagner les banzemo nyonso gratuitement mais il fallait un exemplaire que moi on m'a aidé dans ma vie dans ma carrière il faut que ça sincère mais il moko aboti polémique c'est un ami c'est un frère à moi je l'aime bien mais ce qui m'a besoin na kati ndako na ngai il faut ngai moko na banda ko lobela yango Kofi doit changer aka sate que ba base nde yango ni ko sala musique na ye quand Kofi a commencé abantaki musique ya kitoko azako yemba ta danger te mais azaki na batu na sima na ye balingaki ye po abima so bato alingaki te alinga koma musicien munene te alors pourquoi ya zo aider ba petit ba bimate ye il fallait zaloka ba faire la rançon kuti azaki na ba studio ba petit ba risaka wana o musu ya wara o yalba Kofi comment il s'appelle Yusundur azo salba evre wana mais Kofi na Congo alingi ko salete ana possibilité so ba studio ana possibilité sala quand même studio ba kila ba yarate ba misi ba yarate to mona OK misi akende ko enregistrer chez Kofi Olomide sala Kofi central asala studio monene na ndako mais parce que to mona mutu te bazo tambola na ye bazo koka koyebisa ye vérité te que Antoine ozo sala mabe mingi yango comment studio amalonga te na kasi studio ya Kofi bien koleka ba studio belé mais pourquoi batazo kende kuna te parce que lui-même ayebini nazo sala petit ngana yaka na Angola mais na kati ya Luanda eza pays d'adoption nanga mais batutu balinganga na Luanda ata petit amukeso ekolukanga na tongo na bimi na pedo na kutai na ye ba petit ande ba kusala ke vieux wana zaka bien ba pesi na kombo pas grande baba ye amiki a 15 ans ya mike simana bino vieux wana to pesa ikombo vieux Shwege papa Shwege parce que ba poni comportement nanga na simplicité nanga
nayebi ke na mbula ebele nakoki noluka problème te namona pe ba chéri ya danger ozomona mais nalandaka bango te mpo nayebi te bana wana ta mosusu ana kolo na ye mwana moke soko bandi kobima na mwana aondima na ye nga mpo na parisien na propre et tout mais mobali na ye ya jeune wana akomanke yo respect na niveau 0 ozo comprendre omoni bamichel mosu ya quartier la te baloba lokuta oye tozalaki na vie quadrakora na mitema balingaka ete vanda na petit moko ya nani ya quartier la te okomona ndenge azopanza kofi me na micro lokwa nga na oloba boye non kofi azobanga mais kati na ye alingi kofi te et ça c'est de l'hypocrisie ozo comprendre il faut être sincère kolobela ndeko na yo eloko ezomarche te solola na ye. Moi je dis toujours à mon frère Quadrakora Man que atika makambo ya polémique atika makambo ya pamba wana asabima yazana tina makambo wana te. Il est aujourd'hui la star incontournable ya Congo démocratique, c'est-à-dire Lelo Fali azusala nzela, félicitations, il est connu dans le monde entier. Mais tant que je viens de chez Kofi, ça fait du bien. Vous comprenez? Ngacha mon voto. Na yebani, sokotali, na Facebook, il y a 2222 achats mon voto. Mais je suis fier. Vous avez dit que vous avez kombonanga. Naza fier. Mais Kofi Olomide, Quadrakora Man, Sonia Mbeli, Babeta Ali Kofite, Chéri O, Sarkozy, Yekakate, Azaba Kombo presque nyoso. Yendem Talikina va Kombo Ebeli na artiste musicien. Mais il y a une sous polémique parce qu'il est connu. Hein? Tu es comme un petit abassi, comme un manqué honnête, respect. Et comme il m'a bé. Donc, il y a une émission c'est mon frère qui me dit ça. Je n'ai plus rien à perdre. Na lobé les vérités. Vérité, on a peut-être calmé. Je suis son frère, originaire de Lemba comme lui, originaire de Bordeaux comme lui. Aux hommes, tous à peu près mon copain à âge. C'est-à-dire, ngana ope sa fali fotite. Pour yaza papa fali, fali a salami na ba Sandre ya Kofi. Vous comprenez? Soka boyaka ki fali a kote pa na ye, fali nga koma starte. Yende sali fali. Et le quand il faut vendre nango boiti habiter, mon vote je sanga vérité. Hein? Voilà, ok vérité, mon vote bon ça liste ma banga na yo pour tout comment chiter vers la fin émission na biso. Merci na bato barandi biso na bato ba commenter. C'était Kulutu Acha mon vote invité na biso comme d'hab yeto et maké trop oza sur la vérité. Ils a parlé na les gars Ernesto. Vous combien de faits? Solo la vérité, solo la vérité. Bon bande ko bolingo. Na remercier frère Nangai, touta aleki nanga mwana nanga kutu. Nandenge a invité kinga to solo na ye na répondre na ba question na ye. Bo tengi nga rigueur te, mais mutabanda mabanga komba mabanga ezanga na droit kubwaka batu nangai oyo basunga ngai. Ata ba basunga ngati. Mais o balobela nga bien, ke ya émission le kaki bien. Kombo no nana jupi kombo na tina liste nanga ngapi fona sepelisa ndenga sepelisinga. Alors vraiment na obandana bato ya Londres Christian Engele, autrement dit Engels. Merci mon jeune frère na kabakata kado yo uti ko salanga na sepeli mingi na bosanité, je suis reconnaissant envers toi au paisinga maman na kado. Merci. La première dame de la Louvière, Yaladine Tefo, et l'homme de tous les suspens, M. Jean-Jacques, na Katia Louvière, Bambo Tebele, na Boussani Binote. Les grands sapeurs de Diblin, Mambo de Diblin, et les grands moutétés là, of Japan, na Tindeli Bino Bambote, n'est pas besoin na Japan. Jansi Mayasi Forza Italia vient à you. Jansi Mayasi Forza Italia toujours. Blouson toujours Yokaka. Na maman c'est Mamayas. Bambo Tebele, Totinde Libino.
les jeunes premiers Bigantsumbu, petit na yo yeyo. Toujours Bigantsumbu, toujours carré. Namoni ba Y-3. En plus, c'est joyeux anniversaire dans l'avance. Joyeux anniversaire, Bigantsumbu, Oumela. Naora lo baki okomi na 55 ans, moto bengo petit du soute parce que mokolo. To bengo sous petit. VH a bien bengo sous petit. Joyeux anniversaire. Les producteurs Bigantsumbu, les producteurs les plus suspects, les plus frais. Donc Bambote et Belé. Nabosani te Eric Tola l'empereur nakati à Bruxelles yonde mokonza la sap. Washington grand pays imbécile ya bilele nde yo mutaliki na bilamba zate ndeka toti koloba na mutu na biso ya Anvers que mutaliki eva tumba mutaliki yote. Donc Washington grand pays oza imbécile na mambo ya bilamba mutaliki yo zate. Voilà. Toleki kotoyo na bosa na kate mon ami d'enfance le vieux Gaulois Joseph Mundele Bambote pa yozali Kodamboka Willy Moucheni, grand prêtre Willy Moucheni, Moutaleki Azate, Moutambongo Code mondial, mais Willy Moucheni, grand prêtre. Fataki Mariam, les franco-italiens, Fataki Mariam, Bambote Belé, petit Nangaya Motema, le pape de Bretagne, Vaticano, le pape de Bretagne, Bambote Belé, Godard Kwanza Full Mikili, Sanakati à London, Bambote Belé. Pona kusukisa naza na 3 personnes. Andy Riss, la bière